Masengo yaya boa yaya nawa yaya mwanga tata mubala akani bolutele betu bangunza ni bolutele ananguza jelama bonga binanine mwananguza jelama wanambata mongo samilo mwananguza jelama bonga binanine Meu yaringai naku laksabino invité à mokola lelo nani sigaskote to sani tour na régie nga ba les clip zonga mbala moka ka to banda émission invité oyo na yambi na plateau na ngai toleka buba yenda ngonzo za kongo za ba ambiri monte mwe ngonzo za kongo za be ndenge naloba bino que Nayambi invité moko spécial mbali boso mais kozala mbala sukate c'est le prophète Malonga Mambala botinda na loka botinda ki ngai na lokaye na luki na bandenge na ngai ba koko pe apesi nzela le to anaye oto so anaye onoloba prophète mbote na yo mbote papa journaliste santé ndenge non santé madame kitoko ba koko bazo sala mais pendant que Zoya qui ngambo makasi vraiment ngambo makasi yango émission pour tout nango toujours Nicolas Bele ko luka ba occupation toujours nini kaka bakoko bako pesa nzela te to nini bon omoni makambo na biso ezaka il faudrait que bakoko ba pesa nzela wana liboso et yami balé ezali programme ya religion omoni kaka biso lokola toza leader to vitrine na batetu na oyo etali tradition donc donc la canfois donc kuna muyonzi kayi lobomo awa kalami toujours que le weso pour la implanter et temple na biso donc la kanisi que le programme ça est kaka ba programme et puis possibilité à bako très bien il y a l'idée que ozokimaka médiaté to ozokimaka papa logité il y a des par rapport au programme mais biso to ko kima médiaté ce qui le lo bangonza bazo le kana ba média ezali pour na biso ba to pesi ligambo biso nde tolakisi nzela moto akoboya yango te même ata bino tolakisi nzela bangonza mpona bakota na niveau ya média wana tokolobela yango te parce que mais baoyo bayebi baoyo bayebi soki lelo bazolobela ngonza eza parce que biso tolakisi nzela topesi bana mpe lokola bamisie oyo ya mokili bazoloba te no bana bazosaka na bulo prophète obandi mabe yo bandi mabe peza donc bapeti bazosaka na bulo oh parce que lelo balobaka nde nini ke mwana moke ayebi kokima mbangu mais ayebi kokoma na voilà donc les petits enfants savent courir ils savent se cacher très bien et pour la kobomana ezali fo mokolo yango tozomona ke bato ebele bazokweya parce que bazokende ka ngulungulu biloko nzoto eza te bamoni kaka ono nzambe likolo ya kobatela nga mais nzambe likolo asalaka bamititi banzete oko ya nini oki biso bato oyo tozali bakonzi ya mabele tosalela yango yango tozomona ke bato bazokota na nzela mais bazotuna te très bien kotika kaboye alors que là kote faut tunaka ake kozinda sima meta maboko kaka ezopepa likolo mpona kosenga secours prophète fona ke kaka droit au but parce que émission eza ngonga mais yo ozomona su na terrain te ozomona sur le terrain quel terrain na côté koyemba po ngai normalement nayebaki que prophète Malonga Mambala ali grand chanteur mais yo li moi ça fait pratiquement 6 ans 7 ans aux ajouts sur le terrain télé comment miner kutu kumina wana banani bako donc comme déjà na domaine na biso oyo ya kingunza bakoyemba na bangombe bakokokana na biso te parce que biso ezali nzumba Congo na biso ezali nzumba Congo tango boyokaka rumba tango akala kuna na mbanza ko balobenga kumba ezali nombril donc soko okole nombril na yo ya mobali na ya mwasi ozopena yango na kumba maintenant tango mondela ya kumba c'est motoli yango wana tango mondela yaka maintenant pour la prononcer kumba bando ko prononcer ngo bien te malamu te yango na lumba maintenant bato oyo babina kana babina wana ba danseuse biso to benga bango nzumba parce que ça mokisi
veut dire qu'il faut qu'on t'aboque tawana pour qu'il va meilleur danseur. Donc tant aujourd'hui dans le col le keto ya mboma boyo nguma. Donc on a makamwana. Donc il y a un biso dans l'école de chant. Bako yemba na bango mais on a un système pour biso to yemba la kana parce que bango boyo tozo yemba bango les alités pour kaka pona bangoza les alités pona ko édifier peuple la race noire. Mais ce qu'on dit kaka tout va dinga ngote. Mais ça bato mususu par exemple un fois mamoko akoti na kati ya car na yemo tukana ye akoyoka kokoko non akoyoka oyo ya malembe barumba wana ya kibokoko wana banzembo yo po sombaka wana parce que prophète olongamba asombaka banzembo na kosomba quel banzembo pe to sombaka lukala wonga soki lukala wonga osomba na kosomba o toi devant média et à radio té soki non c'est vrai prophète toi devant TV peut-être moto te ko penze bango a kutu na sungi yo ndeko na ngai nana yawa siko porter plainte porter déjà o awa zulu nga répondre wa niyango donc lukala wonga osomba na kosomba nanzembo ya nini o bete lokola rumba wana non pas bandoki mwana ngunza osomba ona osomba nani moto atekela ngo je ne sais pas te botika bilobela wana likambo botika bilobela wana banzembo oyo parce que bango bazokoka succès ya album wana te album wana ebema na 2013 tango ebemaka na 2013 tozaka na carême o tobengaka kisomba donc cela veut dire carême ya 1 mois donc tozaka déjà na katia okubama cela veut dire que énergie concentration pour na album wana ezali premier album na biso yango toyenga alukala wonge ba mama ya lukala wonge ba mama ya lukala nzema waki prétagé eza kwasuma ngamele la yoka nga prophète a choix ko soma nzema ngo bien c'est bon ça nzema wana zoloba keno boboya kobanga. Est-ce que vous avez nazobanga te? Est-ce que vous avez diable? Nazobanga te. Est-ce que vous avez bayinité? Est-ce que vous avez mondialité? Oh, non, tu tiens un clip en moi pour la semaine. Tiens un clip en moi. Après tu dis la semaine, tu continues l'émission. Tous les gars. Donc le but que nzembo ngo soma osomba. Eza banzembo kosomba te banzembo tout oyo toyembaka ezali banzembo inspiration na biso. Eza ba inspiration na biso. Zwa banzembo mosusu oyo. On a yo zolo bien que inspiration na bino. Donc il y a l'ensemble. Eza yo en fait on ngamba au composé te. Biso na ngunza tango tozolo ba biso. Oui. Nga na koloba ngate sinon que bakoko bakosilika. Naza na équipe monene na sima na ngai. Invisible. Donc bas esprit ya mai, ya ngomba, ya zamba bilima oyo tout oyebi kaka na oyo ezali bas ancêtre donc soki na lobi ngai bango bakosilika fona loba biso parce que effort na ngai ezali bango na nzakomba oyo akela likona mabela donc eza banzembo kosomba te ezali ba inspiration oyo ngai nazwaka et mosusu eza pe na ba clip mosusu bana na ngape oyo bazana kati na pesa en possibilité ba tiape mwanze momoko mibale osala pe bongo hein oui olieza ka yona eza groupe eza orchestre eza chorale te mais eza groupe donc biso toza na style moko toko beta lokola mboka toko beta pe lokola rumba
Oh, voilà. Le gars laquelle rumba auto Casco. Bon, déjà na rumba déjà zwana no mwana ngunza. Mwana ngunza, ba imaonde ni Mwana ngunza telama bonga binwanine. Mwana ngunza telama vanambata mongo sambile mwana ngunza. E na solo nango ezoloba nini? Tala mabwidi mbota kongo takumbanza. Tala mabwidi mbota jeta kumamba. Bisimi bya lunungunu byeti yala kwawe. Ankwa tulendo wutu wila kweto. Elingo loba keno soki okomi na kati ya likambo makama ekweli yo. Il faudrait que okene na ngomba. Kende otoke. Kende oyo ezali na bakoko na yo. Kende otoke. Kende na mai. Bilima ya mai. Bayokela yo. Nasima. Peve oyo ankwa tulendo oyo ezali na kati ya ngemba. Le prophète Malonga Mbala et quoi agir aux solutions. Bilima ya mai wande to kuta na question pe wana. To kena to tana clip mwana ngunza te. C'est comme ça mona kanisa ngo jana mutu. To tana pa to kena bilima mai na likambo ya Lubis Casco. To kena yaya mwanga tata mubala akani bolutele betu bangunza ni bolutele Wananguza jelama bonga binwanine. Wananguza jelama wanambata mongo samilo mwananguza. Wananguza jelama bonga binwanine. Wananguza jelama wanambata mongo samilo. Munatama chuana mizeimyo. Wananguza jela metia. Wananguza jelama wanambata mongo samilo mwananguza. Wananguza jelama bonga binwanine. Wananguza jelama wanambata mongo samilo. to uti na clip wana ya rumba moko bien. Ya rumba moko bien mais bangunza nde bazala bangunza. Comment ti ki rumba na kata kingunza? Mais d'abord na Mbanza Congo ezali ya biso. Mbanza Congo ezali au royaume Congo parce que Mbanza Congo ezali capitale lokola Brazzaville. Royaume ezali royaume Congo. Donc kuna kibokoko na biso, donc rumba ezali ya biso. Ezali na kati ya kibokoko na biso oyo ya royaume Congo. Donc c'est tout à fait normal to ça lango ni biso bato ça la promotion ya culture na biso. Et loko ngai na nyonga ka fort oyo vraiment na sepelaka nango te parce que bakonzi na biso bazobosa na culture. Bazobosa na culture eza nanu na sima. Ezomata te parce que biso oyo toyebi culture bazopesa biso possibilité te to kambango et to sungango. Voilà. Parce que lelo déjà tozali ozomona par exemple babiloko oyo batongi ba gymnase, ba stade, mais palais de culture ezate. C'est ça. Pour exprimer et sikanini. Omoni makambo wana. Vitrine ya mboka ezali culture. Moto soka zo uta mobembo mo paisto so kota na mboka na bino e liboso culture. Mais soki ayi komona kaka mayonnaise, côté na pe mayonnaise ezali. Ah oui. Ayi komona ba croissant, côté na pe croissant ezali. Mais soki akoti ayi komona mbwata, kuna mona ngote na ka loko moko kuna. Donc il faut que to tombo la culture wana. Omoni makamango, fête ta culture ezate. C'est ça. Ezate, ane mobima fête ta culture ezate. Mawatro somo. Somo. Donc bato ebele bayebaka vision na ngate pona makambo oyo bayokaka ya bas élection ezaka pona kotombola culture kaka. Très bien. Siko to kena likambo parce que lobaki ba olaki nani ya mai ba bilema ya mai. Bilima ya mai le prophète Malonga Mambala en personne. Oui. Mai ojumike na fleuve Congo. Mai. To tsape image ngo sikasko. To tsape image ngo sikasko. Mai ojumike wana. Quel esprit ça là que fleuve Congo yo jumnye mai nango yakina niveau o jumnyango te na kota makolo. Yakini ni kaka. Kindoki yakini ni kaka. Papa journaliste au moins que balari balobaka boye ke non ba fietche kumpimpa bakula bazebi. Elingolo bani. Ça veut dire que bana mike na katia balobaka nini bana mike na katia pimpa o ténèbres. Balo ani na lingala. Bana mike na katia molili. Na molili voilà, bana mike na katia molili. Mais bakolo bayebi. Donc eza na ba dimension mosusu lokola mona ka ba prophète Kimbangu oyo to lobaka mfumu Kimbangu mfumu achwa bama kimpavita basalaka makamu sebele me bato ebele bayebi yango te. Kingunza ezali kaka na monoko te, kingunza ezali te po loba na bato ngana sala boye.
oyebi ke na ezaka na 2019 ntango tokawisaka fleuve wana ezaka na 2019 ezaka lokola un défi. Un défi? Un défi nde nini biso tozaka na Pointe Noire. Oui. Mais bangunza ya Brazzaville balingi biso te. Wana pe ozomema problème mpona unification. Balingi biso te malgré tozosala. Bazondima te bazolobela mabe na biso ke biso toza baframason biso tozali bangunza bakuna kata formation nayebi te nde bango nde balobaka makambo wana. Maintenant tango tokomi na calendrier mpona kosala malaki makibila ezali fête ya bagénie ya cela veut dire qu'il y a bilima ya mai. Bien. Nalobi ke non natindi ba invitation na baninga il faut bayaka bango balobi ke tokoya te baboyaka koyaka mpona invitation wana po tosangana po tosala mosala oyo ya kingunza oyo selon calendrier africain ezaka na avril. Et moto moko na bango kuna na Brazzaville alobi ke non soki ye ayi na Brazzaville ake na fleuve kuna biso tokosala prière ye faudrait que bazwa ye na fleuve wana. Oh, ça veut dire que ngafona limwa na fleuve Congo nga na fandi sui na zui sango wana bana bapesinga sango na lobi oh. Mais ezali kingunza pona nini tokosangana te tomema culture na biso liboso. Mais bango bakomo défier Pointe Noire parce que défaut ya bato ya Brazza eza nini ezana même na musique balingi te moto ya Pointe Noire abima liboso bango bazana sima. Voilà. Zwana no tango wana ezaka barafa ba Fernand Mabala banane tout mais tango moto oyo to bengaka oyo azaka regarder mafungo tango abimaka tala ndenge basalaka ya bakala parce que abimilaka na Pointe Noire omoni makambo. Donc du coup na kati ya makambo wana bango balingaka te. Mais selon prophétie ya mfumo Mathieu alobaka que le dernier prophète viendra na ekobimela na Pointe Noire. Na royaume plutôt na région du Kouilo. Tout à fait. Même au cause de la prophétie puis Tata Lassi alobaka nga na kati ba branche. Mais oyo wakoya ko tombola oyo ezali ba racine wana ezali moto na azoya kasima na ngai. Mais botanga bazane par rapport ya misapi ya maboko na ngai. Ye akufaka na kela ni akufaka en 74. Alobi ke tango ba mikolo oyo kokokana ezali naissance ya moto oyo ya kokamba. Kingunza oyo kozala prophète leader ya batutu. Donc yo en 74. Yo kanano. Ya kufi na 74. 74, 75, 76, 77, 78, 79 ngana yiko botama. Est-ce que ozomona? Misa biko net. Ngai te. Donc bato bele bazoyeba identité na ngai te yango nde bazosa makambo ya kilikili. Maintenant, ngai to zwana na partie ya fleuve wana. Oui. Et tant to komi Brazzaville bango kuna basangani batindi ba biloko pour que biso tozala empêcher kosala biloko wana nga lobi non nga quand même nazali leader le prophète Malongambala il faudrait que ngana lakisa bango eloko wana bango ba koka kosala na Brazzaville te fonga salango ngana kenaka ba cérémonie na la mer bango ba kena kosala na cérémonie na la mer osoki na cérémonie na la mer oh wana biloko pa batuna batomokelo bakoyebisa yo fallait tout ça les loko wana na beleli bilima mai na lobi ki bon ngongo yoko eyi ya tembe parce que na biso soki eyi ya tembe lo wakano fo nzondo ekoya or nzondo azali en set wana kuta likolo akoya kana Brazzaville na ngoma ya kelekele babota ete abota mana liso moko likolo moko ye moto memaka o ezali culture ya tradition na biso ayaka na mbele oyo babengaka sengele mbele au moins makambo wana mais ayaka wana ezaka quelle année c'était les années 520 apparition na ye bato bayebite oyo bakano soki te nzondo ko koye nzondo azali entité ezali ancêtre oyo autaka na mapata akoyaka oyo memaka tradition oyo to sala kana kati ya royaume Congo bato bayebite ngalobi ke bon oyo komi ya tembe il faudrait que nzondo akoya na tuni bilima mai balobi ke non toza disponible. Bon, na lingi vraiment fleuve yokaoka. Pour que sangweti kala awa na Congo, ba yeba que non, baza na prophète même si bazon di maté, mais un jour, eza la bato ko yebisa bango sango ke non, ezaka na moto le kaka na mokili. Fallait tout ça makambo wana. Ah! C'était grave. Bana oyo bazaka pemena nga ba mamusu ba kimaka lo to ko mozina lo bozala calme. To memi prier, to sali biloko to yebi. Tout tient une image dans la presse, pas toujours on va continuer émission le prophète Malongambala. Tout tient une image. Non.
Non, au Jackie Ton est belé pendant le salango. Il y a une préparation déjà. Toute la formation qui est coco. D'après Yomoko. Tu dois tenter Zaka à la minute sur place. Parce que na tuni bilima ma ibalobi que non. Na tuni na bauna lingna sala ikamwa awa bato ba yebake kingunza ezali na kati ya nguya. Bangwa lobi pona, falna pona. Na lingi fo maye kao. Voilà. Même bato télé Congo oyo bazaka ko ba reporter wana ba lobi ke nanto mona makambo ete. Bazana ba image ezali beli. Donc ezali qui cité peut-être Yamabe, ezali et puis makambo ya franc-maçonnerie. O ba lobaka toza ba franc-maçon, manque d'argument. Manque d'argument parce que yoni boko. Attends, biso toza boko. Tozo bomba na te tolobi boko. Soko yi na boko ko okuta biso. Mais soko yi par exemple na la franc-maçonnerie okuta biso te. Ceux qui battent lobby qui ngana za franc-maçon. Mais pour nani na bas élection tozo akate. Et pourtant tozo aka 100%. Bato oyo même ba aveugle ba yebi kino biso bato tozo aka en l'honneur. Il y a victoire. Maintenant c'est moto tozo akate. C'est quoi que boko. Ah, donc faut bato ba comprendre makambo wana. Donc elingo lobake ezali franc-maçonnerie. Tozo na franc-maçonnerie. Oyo ngana salela ka kiboko kona biso oyo na molimo oyo yango ya Nzambe pour tulendo. Toko sangisango te na biloko ya mindele parce que ngana boya ba mindele na côté spiritualité. Ouais. Toko sangana te. Donc ngai soki naza franc-maçon nazo lobela oyo ezali ba vérité na bango oyo akoboma nazo bimisango. Mais mokolo franc-maçon wana akolianga nazo koka kolianga te. Donc finalement toza esika moko te. Faut pas trop comprendre. Na donc ça na 4 émissions de Suzu que bon, il y a un clip moko au tia au tia titango Kindoki. Et pourquoi au tia combo Kindoki titango Kindoki pourquoi pendant Kindoki au go ça peut être Bonzambe au koko mi au Kindoki. Bon, ezali bandoki. Mais bandoki plutôt. Bon, bandoki ezali nzembo oyo lingo lobake bato oyo bazoya na kati ya makanisi mabe pona ko nuire le prophète Malonga Mambala yebana bango ke vraiment bakokoka te mumalo badiati la bakotambola na bango na makolo bakomata mituka te. Bien, cela veut dire que souffrance ekolanda bango eza lingo loba ndenge wana
Mumalo badiatila. Ayaye mumalo badiatila. Yaye bandoke mumalo badiatila. Mumalo bakwendela. Donc ezali wana. Donc ezali pona bato oyo balingi batia bakal na nzela oyo ya molimo ya nkwatulendo parce que biso tozali nkwatulendo. Tobo manakate oh non na sima boy tozali nkwatulendo parce que molimo oyo lobelaka mfumo kimbango. Ezali na biso. Molimo oyo lobelaka mfumo machwa ezali na biso. Molimo oyo lobelaka tata la ezali na biso. Même prophétie ya mama mafuta. Oyo azalaka kuna na royaume Congo pona ko initier oyo ezali mama Kimpavita. Donc eza peut-être makambo ebele akolobaki. Sikoyo yo makambo no ya koyemba to kingunza na kibokoko na oyo. Au bandiango l'âge de 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou à quel âge? Bon, koyemba ou peut-être mosala ya molimo yo. Parce que eza makambo ebele. Na bandaka na zwaka appel parce que faut avant que ozala mosala ya nzambe. Oui. Oya kela mabele na likolo faut yamba appel na ye. Et banaka na appel. Après appel au quotidien ministère. Après ministère au quotidien degré spirituel. Oui. Biso to doit appel na biso en 64 plutôt en 94. En 94. 1994 na doit appel ya mpungu tulendo. Et maintenant wana tozaka na kati ya mangomba oyo ba chrétien parce que tozaka na 15 ans. Parce que nga na banda mosalo na 15 ans. Peut-être bato ebele ba yebite. Na banda on a 15 ans. 94 et les années 2000 na yiko sala maintenant oyo ezali lingomba na komo kamba maintenant bato ezalaka pona choix na ngati mais ezalaka bato bapona kanga ba mikolo bazalaka ba papa ebele bazalaka balobi ki par rapport na oyo tozo sanga na esiko tozo sala ba losambo molimo lobi ki yo moto ko kamba biso nga lobi te bino baza ba kolonga na za kama na moke botika nga tite yo si to kendaka na kati ya ba carême ya 30 jours pona koyeba kaka nani moto ko kamba et na sima bango moko ba mikudu bazui ba message ba lobi ki ezali yo et nga na zaka le plus petit parmi bango. Et les années 2000 na bandi maintenant ko kamba bato ko sunga bato ainsi de suite ko sal ainsi de suite. En 2008 to yiko yamba meta molimo ya nkwatulele oyozo memangamo na bato. Et révélation ya molimo wana elobi ke no toko samela so Jésus te toko ndimela so banzambe ya bapayate toko ndimela so maloba ya Bible te. À partir de là makambo wana ekotaka maintenant en profondeur na ba 2009 na ba 2009 et puis maintenant to bandi ba campagne biso ya prédication pour na ko panza sango na ba 2011 donc moni donc ezali bongo na bandaka mosolo très jeune maintenant koyemba ezaka na orchestre moko tozaka na quartier biso tozaka ba supporter à l'époque ba fanatique to koya to sise ba répétition ba bando benga orchestre wana SP Musica. Et ça là peut vraiment succès à la Pointe Noire. Bazaka bayana na biso quartier et tant que bato à quartier to bando kenda kuna. Mais tant on a continué na kati ya makambo oyo ya kibonzambe na zui inspiration non mais to koyemba. Pona nini ke tozo mona banzemba ba chrétien zo le kanazando. Bato bazo yo kango ainsi de suite le local to tiki terre et pas ya ba chrétien. Mais biso pe banguza photo kota na terre yangwana to bandaka makambo wana. Et to continue inspiration comme na yebaka déjà ba note vocale depuis na orchestre wana voilà. Et suninga pe pona kota na kati ya scène musicale donc eza bongo koyemba na ngai banaka album ya liboso banaka na 2013 oui. Mais koyemba déjà to bando to yekola ka koyemba déjà kala koyekala vraiment depuis kala wana ezaka peut-être ba 96 comme ça là 96 97. Si vous avez temps ébélé, parce que depuis vous créer groupe, c'est-à-dire que vous avez dit siki, vous voulez et c'est les qui ébélé. Pendant que vous avez dit Dibou, tout ça. Le dernier album, voilà. Sur le marché. Aujourd'hui, temps ébélé, il y a une raison. Mais quand vous expliquez Dibou, ça veut dire quoi? Bon. Après tout ça, clip là. Donc voilà le clip noir c'est Mikolo. Oyo réunir ça Dibou. Voilà. Maintenant tu tiens la plateforme YouTube, maintenant kanisi dans 2 jours tu tiens. Très bien. Le col rappelé biso parce que bato belé bazo tout na mende nini. Voilà. Bon Dibou ezali eloko oyo balatisa kambwa tangwa sala ka chasse. Ah bon. Ouais ça clac voilà. Biso ben un colo. Voilà biso Dibou na monoka mboka. Maintenant balobi boye keno Dibou eko ça dit que eko sonete eko lobate soki mbwazate
ye pona kosone il faut kaka mbwa zala parce que balatsaka ye na mbwa omoni yango attends la chasse quoi attends la chasse bon biso lokola eza religion ngunza ezaka ya kobomana religion ngunza ezaka likambo soni pour moto andi bakena za ngunza ezaka vraiment ya bange ba comme ça ba jeune bano boyango bon pona nini parce que mondele amemaka système na ya christianisme pona ko diaboliser la religion ngunza et biso pona molimo kwa tulendo etindi biso kino il faudrait que metoto chasser oyezali religion christianisme yango wana tozo chasser et tant que tozo chasser comme lokola mbwa oyezo kende na chasse voilà mais mbwa oyezo mbwa nani ezali nkwa tulendo malonga mambala dibu ezali nani ba oyo bazo bina pona molimo oyo bango pe balamuki tu comprends non donc bango ba ko sonete soki mbwa azate oh non c'est fort oui exactement bokoko ya dibu diazonza muluke tolwambwa ni yandi zabiki sambwa kena mbwa ya mbingu ni mfumu wa longo dibu est-ce que vous comprenez donc bangunza oyo bazobima mike oyo bazobima eza pona molimo yankwa tulendo bamoni ke le prophète abimi amemi mopepa sika pona révélation oyo ayambi yankwa tulendo bango pe bakomo bimisa biloko mike mais il faudrait bayebake dibu bango bazali dibu donc soko tiango na ndako ekoloba te mais soko balati yango mbwa donc mbwa ezali prophète malonga mbala moto azo chasser ba chrétien non prophète c'est comme ça tout ça tout la régie tout tient le clip à Dibu après la semaine de zonga tout parler la clip mosusu lisusu donc Yabika tukia bukonzo yoka nzire yoka anzinga busuku bwa longo bweri dumamo ya mbwa ya mbingu muta mwanga ja mununu na yeye polo ja bimba tumone bajule kambo mya kwa bazeli bebe kongo bitela mane mikisimya kongo minunga mane amya telefumu kimbangu mitwi kidingeta wante ujula na Dibu to dwana siko ye ma kayema elingolo banini ba titre zo pisaka expliquez-nous ça. Bon, Rema Kayema ezali composition ya mwana nala ya Lingomba oyo babengaka nsonga ya babasana alias Kofi. Kofi? Oui, alias Kofi. Ngunza kombo Kofi? Bon, wala sobriqué na ya kala na scène musicale. Nenga moto na lancé bango pour babima pe bayebana mokili mobimba. Très bien. Parce que toujours préparé 10e anniversaire ya Nzumba Congo. Donc groupe na biso Nzumba Congo. Comment tu as combien d'années? Non, tu as déjà 10 ans. Non, à bientôt, na ba mois, kaka na ba mois oyo. Ezo ya au moins dans 2 mois tu vas ça l'anniversaire et aux ana forum bongi. Très bien. Donc boko lia boko sepela donc bon, na Yema Kayema elinyo lobakeno, Yema veut dire souffle, pema. Ça dit que ba oyo bako landela makambo oyo pour ba nuire nguza message bako za na pema. Parce que makambo na biso ezali inspiration. Inspiration ezali pona kopesa message na makambo ya sika parce que omoni bangunza ebele soki bazotuna bango histoire ki ngunza bakenozwaka histoire ya kala ono tozaka ba esclave voilà ezalaka bongo kaki histoire wana ka histoire donc histoire mosusu ya moto moyindo ezaka esclavage eza histoire mabe oyo ezopesa biso kanda même donc il faudrait que toyeba keno to pesa pe oyo ezali ba histoire ya sika oyo kopesa lokumu ya la race noire omoni il faut tolobela makambo oyo ya sika parce que génération ya kalawana na oyo tozali ba modification kozala mais kibokoko ekobunga te donc Rema Kayema bato ebele basalaka ba propagande awa oyebi ke ngai ba chrétien basalaka likopa na bango oyo monaka ba koseko oyo basanga corruption ya 14 millions na Boyaka na Prado pona bango fallait que natika kingunza non natika message oyo pona ko contredire la Bible parce que bango kuna kope ezokufwa oui na Boyaka wana zaka cause même ya makambo ebele tango na Boyaka meta bango bakoti na système kokotela bangunza mosusu pour ke babundisa lingomba ya ngunza message oyo biso tokambaka tant que prophète malonga bala et biso tomoni ke
mais bino banguza ole ke bozala côté na biso boke uzokende lisusu kuna ba tozo yeba te nini parce que banguza bana batanga ka Bible bazo soutenir makambo ya Bible Ngunza tanga ka Bible wana bino bana Bible bino on dirait non biso yeza mampolo mais banguza oyo badwaka corruption wana pona kobundisa biso eza banguza oyo batangaka Bible eza na banguza chrétien yango nde nazobundela nazoloba na banguza kozala chrétien te nguza kondimela Bible te nguza kosambela Jésus te nguza kosambela dimanche te nguza kosambela na croix te tozolobela ngo pona ko défendre mona kaka moyindo zoba azana kati ya molimo azana bwanya te andi makambo wana yango wana toyizwi inspiration mwana ngazu inspiration yema kayema malonga mambale kurika kongo kulanda kwanje yema kayema. Cela veut dire que le prophète Malonga Mambala azali leader ya bangunza oyo akomeka ko contredire makambo na ye akozwa pema. Ligambo voilà. Malonga mambale kurika kongo mulanda kwanje makayema ya makayema mulanda kwanje makayema esali bongo donc oyo tozo préparer album ya sika toza nanu na studio ekobima nango ezali jalousie wana rumba moko ça dit que donc jalousie wana kosaka nango te parce que bato ebele omoni kaka bangonza sikoyo moto alingi ko se convertir à côté lingomba ya ngonza bango kuna bakale ko kende kuna taza franc-maçon. Oui. Alors ngonza jamais ko za franc-maçon. Attends. Ça c'est que bokoko ngonza za franc-maçon. Na yebite bato mosusu bon faut yeba ke na kati ya kingonza ba mosusu oyo bakoma ba dirigeant ba ngonza bazaka na maboma. Bazaka bato ba misu bazala maboma parce que la majorité oyo ya bato bangunza basanya bango donc ayi na malade na ya liboma abiki na kingunza voilà biki na kingunza apa komi ngunza et na sima ba pesier oyo ezali ba consécration komi soit tout mois ntoalisi ya bango donc ça on appelle bongo hein ebele bato wana bazana raisonnement te yango mona ka keno tant mosusu na linga uzala pembe na bango te parce que raisonnement na bango ezali ka bonzo ba tango tozolo bakeno biso photo zo na bikoko na bokoko ya zolo bakeno yo tambola na moto kokotika mutuka te soki mondiala za finalement nini kambo ngo na kumwa yo kana ya zolo babongo epa na ngai na monike a moto za kokoka te selon moi c'est que ezongi parce que na raisonnement na biso mona nanu bas information oyo ba yindo basalaka biso ba yindo tosaka ba information ebele pirogue mondela utilizango biso ba to créer ka pirogue ya zu inspiration pe ko sala bato nango voilà omoni donc ça veut dire que kolo licence za biso voilà mona zo lisusu lokola mbonda na moto sala mbonda moyindo mais ba mindele ba utiliser ngo pe na ba choral na bango mais jamais biso to lobaka botika ba biloko na biso mais soki biso to comme utiliser ba biloko wana to sombi na mbongo na biso ba pesi ya pamba te ba tia ngo na zando soki moto ayimemi eloko na zando yoko somba te mais soki ya lingi ngana soma ngo te faut pas mema ngo na zando ba pesa nga mutuka te mais na soma na kosomba omona makambo donc ya zo lobali o tika makambo wana soki bongo tika mutuka wana lobi mais ba pesa ngo te ngana kenena sombi yango biso peto sala effort na biso to tia biloko na biso na zando pour bango basomba donc fallait parce que ngunza somba eloko mondele yebite donc balingi ko zongi saboter ezali ke bato bazonga na kibokoko nazo senga na bato basambela koko na ngai te mais basonga na kibokoko basambela oyo bafumu kimoyindo quoi kimoyindo mais mosusu bazomona ngo mabe même mbengu oyo azali même kuna na kinda ayo komona ngape to sola kape voilà eza bilime ya mai ngai ko etike ya pamba pasie utabo mwana na kimokolo kaka yango lelo nazali komituna nasala nini awa na se mokili lingi ngai te tata kufuakala kenda nazalaka nanu mwana mawa lingomba na boyaka bomwana yango ebalolinga moto atalisinga elongi ya nzambe pungu tulendo aponisenga nasalela etango iso bayindo balongwa na bowumbu molimo ya nkwatulendo makambwe nguya na yebikamwa po apambolinga lelo
bilima ya maibo yokanga lelo nakosakola biba bisimbilo sambo ngunza lelo ebotelinga binemi. Siko minute le prophète Malonga Mbala. Est-ce que ma vision y a groupe na yo ezali nini dans l'avenir? Bon vision groupe na ngai omoni ke album Dibu oyo to salango to silisango oyo ezaka ba 2021 wana na studio to sali ba clip na 2021 mais to gare yango juste ti na 2022 nanu ebimite ti lelo tozoloba ke nanu to publie yango te parce que tozalaka na vision to sala tour kuna na Côte d'Ivoire. Oui. Tozalaka na tournée to ke na Côte d'Ivoire pour kobeta ba concert na groupe na ngai. Bon maintenant tomoni ke programme wana yeko foire pona ba programme oyo tozalaka nango oyo ba campagne ba nini tout ba to mosusu makamba passeport ba mosusu bazui ba mosusu nan bazite parce que na groupe na biso ezali enregistré na ministère ya culture et art. Ah bon? Oui. No ba yebi bino. Naza na carte Mokande ali. Naza na carte BCDA. Mokande ezali ya groupe. Biso za ba groupe banzanza te ya semanda ko te. Te biso makambo tout vraiment tozalaka ba autorité ba yebi ke tozali honnête. Maintenant dans le programme on foiré et boule mosusu yiki na pona nini ke tozo yemba banzembo bato bazo sala piratage na zando ba mission nanga bazo se retrouver te or que ko yemba pe ezali mosala il fallait que to tiango na kati ba système oyo ya vente en ligne mais vente en ligne na mboka na biso Congo ezo simba te il faudrait to kene kaka ba compte na poto ba compte kuna na RDC makambo boye bon to moni ki bon pas de problème to ton projet tellement que album e wumili to bimisa nkaka donc yango nde tozo libérer yango mettre ba clip nango. OK d'accord. Ba audio ezali mais ba clip nanu te donc to comment libérer yango parce que to moni ki e wumeli tozo kota na kati ya album ya sika. Très bien. Bon na album ya sika oyo na groupe programme ezali to sala nanu concert ya 10e anniversaire ko na forum bongi. Oui. Bato ebele bakoyaka ba oyo ba lingi bankunga oyo ya bangunza biso ezali car au fait ce comme mengo na mokiliza orchestre. Voilà. Ils étaient le col ba chorale dès que tout le monde a ba kilombo ba soki nini. C'est différent. Différence. Donc il boko ko faire kigunza. Mais déjà la podium di kaso ko zanga te. Voilà. Yango mona ka lelo yo ba oyo bazo sala musique. Bazo yeba te ba signification ba instrument wana. Omoni lelo doit par exemple mbonda. Mbonda ezali instrument ya ba mapasa. On comprend non? Mbonda wana ezali instrument ya ba mapasa. Ezobenga bénédiction ya famille. Ezobenga bénédiction ya ba oyo ba wa. Na nguya ba mapasa. Tant aux autres par exemple maracas. Maracas ezali instrument oyo lokola to monaka moto abotami aboti mapasa mwana moko akufi moko atikali pona ko zongisa ye na kati ya c'est-à-dire que na kati ya motivation azala na kati ya mawate il faut maracas wana ezala eza instrument ya lipasa oyo abungisi c'est-à-dire que moninga na ye c'est-à-dire que moninga akufi atikali kaye moko doit par exemple instrument ya sifflet ezali instrument pona ko benga ba génie oyo bazali na kati ya ngomba bazali na likolo ngomba na kati ya zamba ozomona ma donc eza na signification doit par exemple oyo to benga kandara guitare oyo ya kibokoko ndanga wana ezali instrument pona ba milando donc soki ba mapasa ba botami ba moto oyo alandaka na sima eza instrument pona ye pona ko fandisa oyo ezali kibokoko na ye parce que moto oyo alandaka ba mapasa ba benga ka milando na monoko mboka milando wana azali na pouvoir oyo ezali oyo ya kibokoko cela veut dire que ko zongisa bokonzi ya chef de famille na kati ya libota toko succès mission ngana awa Elimba liboso meza na mbala sukati. Pourquoi le prophète Olongambala de baloba que il pouvoir n'est na Congo Brazzaville. Le prophète Olongambala ko kini or ya Congo te. Akine Côte d'Ivoire te kinte ou quoi te, soit que kuna kana nguya te. Il na Congo Brazzaville. Pourquoi? Balingi wa mela pema. Oh. Balingi va mela pema. Vraiment balingi. Donc yo ko kino or pe salpe bikama pe ba ko pe va CP. Déjà en fin 2014, nous avons na Luanda. C'est vrai. Deux qui n'est pas hors Congo. Oh, nous avons na Luanda. Nous avons na Luanda. Tokena usali sa moto kuna tokoma pe na mai na bango kuna pe tosala ba makambo ba o bazali kuna ba yebi. Ndako na bando fan de la Isaka hébergement na nga Isaka non loin na assemblée nationale na bango. Donc nous avons penza na ville. Nous avons pe kuna na Benin. Na kena pe na Benin.
qu'on appelle déjà to salsaka bato eza pe na bato oto initié na mosalo lokola Mbutamusa Mbutamusa ye moto aza représenter na biso kuna na makambo oyo ya losambo ya kibokoko parce que kuna mikanda na to zuite pona kobimisa ngo libanda il faut légaliser mikanda OK au niveau de toujours honnête ngana lingi makambo ya tricage te parce que tozali na molimo ya solo oyo babengi kwa tolendo tozalaka pe na Côte d'Ivoire tant tozalaka kuna ezaka problème pe oyo kaka tokenaka pe na Musa oyo ezala mondimi nanga oyo ezala représentant kuna na Benin tosaka route na ye tokomaka Côte d'Ivoire na Abidjan déjà na tant tokomaka pe tosali pe oyo ezali topesi message na ba oyo bazaka pembeni na pesaka promesse na bango ke tokozonga mais bango moko oyo batikala kuna batikala na goût voilà donc cela veut dire kuna pe bayebi ke nini tosalaka or awa tozala na programme kokende Kinshasa programme à Kinshasa, tous ans programme parce que Tolingo qui est parce que zaki investiture ya président Bango il fallait que tout donc na kanisika kana moi oyozoya to koma parce que ngwena biso zaka Brazzaville te ça partout Bilima ma eza partout Congo Royaume Congo eza partout ils allaient RDC ils allaient Brazzaville Congo Brazzaville ils allaient Gabon donc partout tout ça donc on a kanisi très bien. Ce qui est le ça 5 personnes yangunzo bosala bokoko mbote okopesa banani pour tout succès émission et puis le bini pour la religion na yo kingunza na 4 personnes okopesa mbote et puis le basuka parce que ozo kufate le basuka parce que tout succès émission donc 4 personnes et puis le bano suka bon déjà que na kopesa mbote na nous d'abord na molonga nangai oui voki kimpinjila azali ntumwa mais ntumwa eza na bambuta na babasi babenga ka voki mbote sika azali ye moto azo simba santé ya père na kopesa pe mbote pe na ba mission na ngai lokola par exemple que mvungi songa na babasa na oyo babenga alias Kofi na kopesa pe mbote pe na voki nawa ye moto ayemba nzembo ya mwana ngunza telama na kopesa pe mbote pe oyo ezali na ndumba kongo nyuma ya modo oyo ayemba nzembo ya dibu ya dibu déjà na ba clip aussi ba moni donc mbote na bato oyo balanda kabiso balinga kabiso na oyo balinga kabiso te to pesi bango mbote parce baza ebele donc na kanisi que il faudrait que tous ala kaka na kati ya kibokoko et culture na biso ko toma siko numéro ya téléphone na yo rapide bon numéro ya téléphone ba oyo balingi ba contacter biso tozali na 06 674 1320 06 674 1320 et na WhatsApp ba oyo bazali banda ya mboka donc les alliés indicatifs nabiso plus 242 et tozali na 05 023 1080 plus 242 05 023 10 80 wana WhatsApp batu mukili mobimba bakozwa biso. Merci to succès émission ngana bino to benga mboka moko plus awa ba producteur bakoya ba producteur bakoya on a besoin de producteur aussi ngaka sika yo to produire ngamo na sala ka production mais bato belo non ndenge ne ko zwa les ensemble du musique non na manager pa koya pas de problème bakoya na bango donc producteur manager akoyaka mais sauf que yuzo kota studio ndenge na moko ba clip ka yo moko c'est parce que ba ité mais on a besoin de bango quand même parce que photo pe sa possibilité na ba yindo tout ngamo ko na koza la furo muletin c'est photo pe sa bango possibilité oya Monique aligné à produire prophète malheureusement balana groupe na yo ayité biso moko to samosa même manager peut se ngaira ayaka ne so c'est ka traiter ma solo qui n'est bien voilà ezaka bongo ezaka bongo mais ba pianiste bazali ba guitariste oya Monique akota mouvement ya est-ce que yo le prophète malheureusement oyoka pe baninga bangunza bon baninga oyoka ba musique profane ya bina bangunza olanda pe bango na yoka ka bango mais na sima toujours mawa wana pe ndino zulu oyoka bango na sima toujours mawa ndenge na mawande nini basangisi kingunza na makambo oyo ya ba chrétien okoyoka ka alléluia kuna deja nga kanda au moins kuna que non to belela Jésus nga kanda donc yo côté non Jésus te okomona kuna la paix de Christ kanda babiloko wana na moni ke bato baza kubunga malgré bazo yemba ki ngunza be yango te faut bazwa enseignement baya kaka ngana za opona opesa enseignement pona bangunza
ngana za chrétien te na za catholique te ngaza ngunza donc ngunza ko yekola na moninga ngunza chrétien ko yekola na moninga chrétien donc ngaza ngunza ba ya ko yekola yali ngunza message o ba bengi ngunza mampolo parce que livre sacré na biso za mampolo biso toza na bible te tutanga ka mampolo ah bon oui yango na bato ebele bamona ka ba même mona okoyeba ngunza chrétien facilement Noël azo fêté bonne année 1er janvier azo fêté yo fêté kango Pentecôte azo fêté wana za chrétien akoloba ngunza komiko ngunza lulendo mais azo fêté bonne année ngunza lulendo azo fêté Noël wana distraction biso toza na calendrier na biso ya kibokoko na calendrier na biso semaine ezaka na 4 jours mpika nkoyi bukonzo mbaya semaine esili et semaine babenga ngo lumingo yango na soko kena bato mosusu na bandinga mosusu kuna na zone nord ou bien kuna na RDC bango balobaka ezali lokola nsona kandu konzo kenge donc wana ezali 4 jours donc biso semaine banaka na mercredi et sila kana samedi oh oui donc na mois donc kuna lundi mardi zalate ezate wana mondela moto amemango mais yo moko zwana no calculo yo tala nano balobi que non mois ezali na 4 semaines non oui mais le mois ils ont 31 jours non selon bango calendrier romain maintenant zwa na 4 mois toza na combien de semaines na mois toza na 4 semaines 4 semaines non oui maintenant zwa maintenant plutôt multiplication 4 fois 7 égale combien 28 oui 4 fois 7 28 mais ba mema biso na 31 ndeni ezaka mathématique simple mais au moins que même professeur à mokolo azale libangi azo pesa que non le mois à 30 jours 31 jours oh. Donc il a calcul le mois à 4 semaines la semaine à 7 jours 4 fois 7 28 bon 30 jours wana wa baki saki wa OK c'est non c'est assis donc biso 4 jours la semaine et la semaine plutôt le mois à 3 semaines. 4 fois 3, 12. Plus 2 jours de repos. Local, par exemple, plutôt, plutôt, Mikoloana, ils ont ferré Nabiso, plus déjà 2 jours. Nsongi, lembo. Donc, il commis 14 jours dans mois. Même moi, c'est ce point où on a makila kolobanini. Oh, na moni makila, na moni sanza. Mais sanza, on a moni 14e jour. Je comprends Kibokoko ezali. Photos en kana Kibokoko. Photos en kana Kibokoko elimba liboso mais kozalamba la sukate pona koyamba auto yambi plutôt le prophète Malonga Mambala ya ngunza message to yamba kaka parce que makambale belé ba question les bela ko tuna ye mais télévision le fait que ça ngonga ezali c'est ngonga ya ngoto succès émission ngana bino to bena mboka mo plus awa nakopesa merci na bande ko ngai ya boka nana tiko boka nani pona ngai et merci aussi à Montréal hein, JV Montag National à Montréal c'est JV qui était derrière la caméra donc pona ngai na ko limo te parce que na limo ba ko simba nga po le prophète Malonga Mbala anangai elongo awa to pesi loka bayo